Mbote na bino nyonso bozali kolanda émission na bino ba réalité ya Kinshasa lelo to yambeli bino moko ya bana mboka na kati ya parti politique en vol o ba bengi na ndeko Rodrigue Ramazani tozwaki na mikolo to ekoleka na 2021 2022 za première émission o tozwa ndeko Rodrigue Mbote ndeko Rodrigue mbote mikonjoli mwana mboka esenga kokutana na ba réalité ya Kinshasa wa lelo lisusu na ba imboko bakotala biso bonne année na bango parce que ezali mbula sika o ezaki année leki o ezali na sika bonne année na bango ba meilleur vœu makamalamu na koliki a été tosola masola bien pour que bayeba nini penze koleka peto manyola ensemble totala ndenge toko bongisa mboka na biso. Merci wana bolandi bongo ezali ndeko Rodrigue Ramazani azali moko na kati ya parti politique en vol lelo tolingi mingi tobeta mo ba actualité o ezali kolekela biso na kati ya ville province de Kinshasa tobeta mo masolo oyo bandeko na biso na côté ya nini ba oteko zo ka oyo ya câble ya haute mer ya courant oyo ekoyaki na côté ya mo mini marché batongela bango kuna ndeko Rodrigue tsoka ki sango wana ke bande kona ba congolais ba bimaki na tongo pona okene koluka moi lipa moi fufu o ke bana bakoki kolia na ndako me koyoka ke câble courant ekweli bango bakufi sango no zoka ngondeni ndeko mikonjoli ba congolais bakotala nga ya liboso na pesi na ba congolais nyonso ba condoléances parce que za matanga attaque au gouvernement a décrété deuil nationalité na pesi ba condoléances na la population congolaise na pesi ba condoléances na ngai na kombo ya parti pe na kombo ya président national ya en vol honorable Dedi Sesanga na pesi pe ba condoléances na pesi ba condoléances na mabota nyonso bakolela lelo ezali kambo pasi ndeko moni ba mama nde bakoliesa biso ba mama bakotangisa biso balamukaka na tongo bake koteka bazoma lomeya bamema na bandako mweloka kolia po bana batanga bafuta bandako mama alamukaki na tongo ake mosala ake kolukela bana liwe zwi yaka ba mama te ba papa pe na likama bazali bao pe bawe ya eloko kosala motema pasi mais pasi nango ezali parce que bato bakokumbela mboka lelo bali ba irresponsable bazali ba inconséquent bazali ba amateur parce que les Cambouans sont prévisibles que si kawana ceux qui batu ba continuer kovanda wana un jour les Cambouans kokoma et na yoki que société nationale d'électricité SNEL attaque bana ba défaillance na bango pe ebele il faut qu'on reconnaître que le lenga ko sala musana na bango pe malamu te ba alerta mbala na mbala pouvoir public pona ko yebisa bango ke boke et si kawana ezali sika mabe bosa nyonso bolongola bato. Tout le monde a rappelé gouverneur ya ville. Akenda qui pourra délocaliser marché wana. Certainement na sima ba kambo nyo sosnel alobaki nde balobi ba délocaliser marché. Mais tu comprends kate ba katara misala. Ba sa bango lote ba sa pose la première pierre parce que pose la première pierre le na Congo comme na ka symbolique bo sali pose la première pierre depuis bo sala ti le makambo nyo se sa makate to na tata Raphaël et leur côté. Depuis mokonzi mboka ça pose la première pierre kuna toza na cité o ya sika bayenga batongela biso kintoko soki kintoko ti lelo depuis ba déposer pose la première pierre ti lelo eloko sa makate ti lenjelu eloko malonga pete donc ezandenga mboka mais kasi ya pas ezali na négligence na bango na inconséquence na bango lelo mabota ezwiliwa oyo komi lelo ezali leadership ko kumbela mboka lelo eza faible. Je ne peux pas comprendre, moi, que 35e Conseil des ministres ait résolution. Il y a que délocaliser marché wana. Mais les lotos comptent du sous-bateau koufa. Parce que, moto kokumbe la mboka, leadership eza makasite. Soki bande konabiso ba koufi. Soki mabe wane komi lelo ezali défaillance ya l'État. L'État lelo eza faible. Toke malembe. Na yoki ndeko Gentini na conférence basalaki na Patrick Mouya porte-parole ya gouvernement état généraux kutute pona makambo matadi kibala basalaki conférence de presse déjà SNEL Patrick Mouya na gouverneur ya ville abingala ngana délocaliser na bandaki ko sala kasi na katanaki na nzela po mutu moko amema na procès alonga ki ville ya Kinshasa na procès yango biso pe to suka na biso
gouverneur à ville à Bossane, qui est tant que gouverneur à ville, et tant que Rose attend à s'imposer. à quoi s'imposer par un mécanisme prévu, mécanisme administratif. Babengango expropriation pour cause d'utilité publique. Ceux qui vont estimer que ça les alliés pour intérêt, il y a peuple, il y a collectivité, l'État qui mais ça les moyena indemnisation. Ceux qui batoana basomba qui bisika wana en bon ne du fort. Ceux qui bakena na l'État bapesa bango mikana pour bozo bisika wana et sengeli bosala nini. Bopesa bango moi le maire, l'État récupérer sika wana et que tout au long côté prison makala, ce côté libye comme on a espace que vous allez exproprier pour cause d'utilité publique. C'est pour ils ont raison, il y a pas agrandir nzela wa. Mais gentini ngobila na kozanga koyeba na ye na ba conseiller ba tundie motuluku na likamona bango na hôtel de ville ba yeba kiteke ba koka ko exproprier pour cause d'utilité publique et ba éviter biso scandale. Mais ba bimisa ba pakende na zando. Comme zando yaki kopalar. Comme ça, il y a un intérêt à Chicon, il y a un poche na bango, nde ba bimisa ke maye. Lora matadi ki bale yaki nango mbwala lelo ka malonga te ba kipate, bato ba kufu. Ba bengana bato na zando ba bukat, bato nga pete, mais ba salaki likamwana de manière à peu près simultanée na matadi ki bala. Pourquoi ba kenda ko intervenir te bon. So peut la raisonner malam toi l'état qui dit en fouka. Bon, à part Wanande Rodrigue Nakatiote, ce qui est bien aux environs le secteur wana bato ebele batongi misu bazwi ba pylone wana ba kotsa na kati mapango na bango. Est-ce que wana photo to takeka gouverneur ou bien toroko takende mo mingi bato cadastre na bato ya environnement. L'État azali personne morale. L'État ba structure nyonso komona. Bazali ba structure ya l'État. Ba ko permettre que l'État ait fonctionné malam. N'est-ce pas? C'est vrai que tout ça dans le cadre de décentralisation, chaque entité a une personnalité juridique dans sa commune, a une personnalité juridique ni province a une personnalité juridique l'État a une personnalité juridique mais nous sommes les que concourir na bonne administration il y a l'État, il y a une organisation faute responsabilité et ça qu'on incombe na ba citoyenneté parce que erreur il y a administration. Ba manque d'administration, ba insuffisance ya ba administration, to ya ba administrateur nango et koki ko préjudicier ba citoyenneté, ba administrer pour bien le dire. Donc ce qui l'État a une défaillance, ce qui province a une défaillance, ce qui commune a une défaillante, ba koki ko le batte que faute eza ya population. Non, faute que eza ya peuple te. Peuple a sengi ma ayoki yo le to côté kamabele aye ko somba seke pona ye otekeli esika malonga. Alors les gens ne doivent pas chercher à se dédouaner tout le temps. Lelo il faut reconnaître que faute eza lelo mabe eza lelo et ali parce que tous en leadership pour un sommet de l'état ali faible atabino moko lelo na makambo et salami na matadi kibala en principe les têtes doivent tomber. Les têtes doivent tomber. Mitou et belé sengele kwea. Ponangai. Na lobi boyi. Déjà nano ya na banana se. Déjà snel sengele kwea. Déjà snel sengele tomber na comité ne mobimba. Bourgmestre ya commune ya Monga Foule Sengela qui pas tomber ba quoi ça y et ali responsabilité ba to ba ko te ka place wana te ya misato l'État gouvernement wa ko kumbela l'État sengeli ye kwea ba responsabilité sengeli za la engager ba to ba quoi na ba mboka musuku to ko senga te ko mona ba ba mboka ko koma ba démission parce que bazala qui défaillant gouverner c'est prévoir. Ce qui beaucoup kumbela bato segeli bo prévoir mais o ezali a pas si le ezali absence ya rigueur na conduite ba politique publique légèreté o ba ko kumbela ba politique publique na mboka ndeto ko mona ba conséquences o nyonso ba conséquences o nyonso ezali résultante ya manque ya rigueur ya conduite à politique publique na mboka ko mona boye na cadre ya manque ya rigueur. Gouvernement que soit décision n'est jamais respectée, jamais appliquée.
Siko les bandeli moto après na tamo elali. elali nango rigueur ya la kate. Yo couvre-feu comment nango et comment nango et comment Mitukara. et comme pour la mituka. Soko tambo na 3h du matin tabamoni mutu retourna hote. Eza ndenge ya gouvernance ya lelo. Bato bakokufaka na babeni bisika parce que politique publique est faible, conduite nango ezali sans rigueur. L'état ezali puissance publique. L'état ko détenir babengaka puissance publique, puissance ya contrainte. Moto akoki koloba te ke nga na koteka na sa pylone. Moto akoki koloba te ke ndako nango vanda alors que ngai l'état soki ngai na alaki pena na place ya bato wana. Jamais. Boko sepela te na kozwa ba décision na ko écarter bino. Mais loko ato na l'état ali faible lelo. Bato abe baza na faute te, bazo somba, na mbongo na ba pesi. Faute la ye nani? Moto akotekela ye nani l'état? Na ba entité na ye. Bangonde bato bakokumbela mabe parce que bato bakokumbela biso liboso ba na problème ya leadership. Ba yebi makambo ndenge kokumbela yango te. Ya mibale ba na problème ya vision. Musana bango zaka kolela na kombo ya Kabila so baleli na kombo Kabila te bakolela na kombo Mobutu bango moko tong bayaki ba na programme te ba pe na nzela romema biso te à part on de Rodrigue total nanu vraiment bibembango na ebité Congo na biso tous en la ambulance te bazo mema bande ko na biso na ba 207 ou so monde ba la 207 il faut bien bango esprit de mort loko bango na bakotamboka na molimo wa kobomaka bato depuis yumbi bato bakufa na yumbi ebele moi 26 wana eza yango eloko te hein moi 26 o bakufi loko na yumbi aka moi ebele 26 ekosala bango scandale te yango bakobwakaka bango na 207 et puis gouvernement par son porte-parole et le gouverneur de la ville va se permettre balobaki eza normal baloba pe kambina se kumbaka bibembete nani abisaka bango yango. L'État est défaillant. L'État n'a pas ambulance. C'est préféré qu'on soit un jeep pour les députés. Tant honorable c'est ça un président en vol. Aïe bisaka bango. Tant réduire le train de vie à l'État. Ba priorité zébélé. Ba problème n'ambo que zébélé. Tant réduire le train de vie à l'État. Tant peut ça l'État ba moyen pour que asunga population. Ba benga kay populiste. Mais pour servir d'exemple, moi na mobali yangana. Alors bité ngonga Covid n'a remarqué que à sololi na muyembe yebisi ete to na problème ba ambulance. To yebi nenga ko mema ba maladie te ba ambulance médicalisée zate yabi na mama kyo na zwaka na sacrifier libota na ngai libota politique na ngai na famille na ngai azwe ba emolima na ye salaire na ya ki député alobi na pesi yango na INRB ba sombi ambulance ngo tambola à travers Kinshasa lelo et ko memaka ba maladie tongo midi po à l'axi bango exemplarité ndenge to lobaka autorité azo servir eloko liboso ezali il faut l'exemplaire alobi moi mbongo oyo na pesi esungi basombi ba ambulance basombi ba bonbon pour esunga ba congolais mais bango bazui 27 millions de dollars ndeko miko njoli ata yo bazui 27 millions de dollars ba ko soma ba jeep pour ba pesa ba député alors que mboka yana ba ambulance te pour lelo ye Patrick Muyaya yengo bila batema liboso na biso ba congolais ba finga biso ba bisa biso ke bibembe na biso ata bokufi bongo to bwaka bino ka na kata ba 207 esprit de mort. Ezali bondoki. Et ali bondoki loko bango basali. Et ce qui wana te ba information musuto wana ngo ezaki au moins to balongo di ba corps ba tchonga na kati ba 207. Et quand même non sur nzela ba embouteillage. Ba embouteillage kutu te. Ba tchonga na ba 207. Et puis de bateaux ba memaki ba 207 ba bibembe wana. Et ba croix rouge te. Et ba professionnel te ali ba volontaire. Donc ça dit que na misu ya gouvernement représenté par premier ministre na miso ya ville ya Kinshasa représenté par le gouverneur de la ville na ba ministre ba yaki wana ba komona pena na miso boyeke ba congolais lambda na se ya coronavirus ba komema bibembe sans ba méthode ya protection ba ko tsona mituka et gentini ngobila na muyaya porte-parole à gouvernement ba biki anormal ba biki ça normal bibembe et qui komema on a 207. Non, monsieur le porte-parole du gouvernement et le gouvernement, vous avez été défaillant, ça ne s'explique pas. Oh, bazaki na mécanisme mususu administratif. Ko réquisition. Na kitasa ba ambulance ezali, na ba hôpitaux mo ebele. Ba ko réquisitionner ba ambulance ya ba privé pour que ba memango esika na ba pesa dignité na ba congolais ba kufi. Mais ba bongisa na image na biso bazui ba congolais ba ke kotika ba na mama emo ba sundoli bango libanda tala kaka moyo ebimaki mokolo wana ba corps ya ba congolais wana evani na libanda mort ya mama emo ti 23h
Et vanda libanda ya morga maman motif 23. Au moins à niveau bateau ba ko respecter même pas ba congolais. Ba na tina population te. Yango moni ata respect ba mort pesa. Zela d'abord respect ba vivant ba na ngote. Beaucoup fanzala te. Bola lanzala te. Gratuité d'enseignement ba pesi bino ata ba na bino mito ekobima polele vide. Ba na souci na ngote bateau ba ko diriger le ba na souci ata mon côté ya peuple. Ya ba vivant et ba mort. Ndeko Rodrigue tout meka ko pousse la mort muke parce que télé zalingonga bande ko belé bazolanda biso partout na Europe. Mbote mingi na maman abiso, maman abotinga Fatou Clotilde depuis Paris. Merci nayo. Boucle d'or, Yambiji, Yambinga, ya Pembe, Oumela ici koza na Paris boucle d'or. Tous on ndeko Rodrigue tout meko beta susu mo masolo muke na o Italie bande ko biso IDPS. Na ebiki aux informés. Ndeko Jean-Marc Aboun na IDPS balongoli pe babengani ye tamolo ko lobeza te ya liboso eza un problème interne ya IDPS donc babengana Jean-Marc Aboun babengana été batika été bon de toutes les façons par rapport à image il y a parti au pouvoir si ça de toutes les façons IDPS to bien na makamandingi wana ba auto exclusion ba débat na bango eza ndingi na ba fonctionnera wana etali ba congolais te eza mais o etali ba congolais eza pona nini balongoli Jean-Marc Abound balongoli Jean-Marc Abound parce que Jean-Marc Abound a bebani na famille présidentielle eza makambo j'assure oh et makambo bat ngolo baté dossier yebani Jean-Marc Abound a monaki voiture moko ya inakanisa ya mama Bokilo. Il y a Sémé qui y a Bokilo, il y a Sémé qui est président de la République et Joaquin sans cynique. Jean-Marc Aboun tango ya kiti aye yebisi ba soda na yeba désarmé mura oyo azala kinayi. Famille présidentielle peut ba sepelité. Ba tindi ba chien. Ba désarmé mura ndenge nini. La garde présidentielle, même image de ce Liban, toujours là qui sait que tala mokonza mboka ngo sécurité na etande bazala bazo désarmé ba na policier. Ndeko tikana si sopesa na ba congolais fait il faut pas comprendre pour ba expliquer bango bien te problème ça entre Jean-Marc Aboun na ba membre famille présidentielle bref bref na ba membre famille présidentielle tant ba famille présidentielle ba siliki na likambo yo lobi wana ba tindi siko escadron ba mura ba kitana pa na ndako ya Jean-Marc Aboun ba sala ba sala kiwana ba désarmer ba policier ba panza ndako nde Jean-Marc Aboun da silika menacé pour na ko démissionner mais dans ce mundu qui na bango ndena yango siko na lobi oh siko il faut koloba ezani ordre public ezala qui perturbé mibe kwambo ezala qui violé toza na cadre état de droit au IDPS abetela biso tango pendant 37 ezaki tumba papa Etienne Tshisekedi peut-être mutu peso akufia kenaka na makanisi na ndenge moko papa Etienne akenda na makanisi na ba batike na IDPS batikali polele est-ce que yokata mutu moko babenge na justice to na parquet a que nous samba to a présenté biso situation jamais parce que t'as des droits de justice c'est indépendante mais t'as la siko ce que zala qui opposant hein ndasa makamwana mbam bakangi ne bakanga ba na mbiningano polo beka ka koliambuma akoliambuma na opposé même problème d'interprétation akoliambuma nini bon li paté bon habité akoliambuma bakotie makala Jacques ndala polo bi opération to yebindako bakotie makala Henri Magie bakotsa makana mais tala siko na ngambo ya IDPS est scandalisé le monde entier le monde a été scandalisé na makambo esalemi na Congo justice evande nie pona nini eza bato ya IDPS ezalaka kaka bongo soki makambo komi na IGF contre Tony Mwababa obongisa na biro ya Kabuya soki makambo salami eteni nongondo to akasi a détourné mbongo bango likambo te moko kozwa liberté provisoire oya koliba mbongo ya 100 jours bakopesa liberté conditionnelle nde makambo ino sacrifice bongo soki bakangi yo mwa basali mwa mascarade soit tobimi na liberté provisoire to liberté conditionnelle eza ndenge na bango donc oyo ezosalema lelo ezali parce que bato bakokumbela biso baza na respect ya eloko te bako respecter constitution te bako respecter ba loi mboka te bako respecter peuple te parce que soki toaki na état moko sérieux lelo na koyebisa yo ba procès en flagrance il fallait salema pour que ordre ezala rétabli yebisa ngai exemple nini bakopesa na population parce que une autorité doit prêcher d'abord par l'exemple ndenge biso na envol tolobaka l'exemplarité
mais eloko moko ekosalema te mpo na nini eza bamembre ya idps état de droit eza mpo na biso ezalaka mpo na bango te bango barespectaka mibeko te biso ne faut torespecte mpo toya bambolombolo toya na ntina te nde nakoyebisa peuple population ekolanda ngai bwana responsabilité 2023 maponami ezoya bato bakogere biso bakorespecte biso te esengeli bosanctionne bango bosunga surtout tata mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi akoma sénateur ya vie ya mibale ekozala mpe histoire na mboka deuxième sénateur à vie pour que mboka ekende sikoyo na maboko ya bato bayebi makambo ya l'état bakumbela l'état bapesa l'état valeur nango bazongisela congolais dignité na ye parce que baoyo bakodiriger lelo bazoyeba ta makambo bakosala te mboka ekota mode avion kala mboka ekota pilotage automatique ndeko Rodrigue Ramazani merci tokopina na place moko ya bien osko faut tobeta mo masolo 2021 tout ça qui annonce chef de l'état ou aloba na biso qui est tomata tokita 2023 élection ezali toti komona pe seni auti ko présenter biso calendrier ou ebimi ndeko Ramazani on dit mais le chef de l'état qui a strict na ba parole na e que 2023 élection ezali bon moi le président fédéral ya IDPS so batiela biso na seni comme président ya seni monsieur Denis Kadima ngate mna lobango aza IDPS te ezanga Albert Moleka mtalobango Albert Moleka ancien directeur ya cabinet ya président Tshisekedi Abiki ayebi Denis Kadima comme ancien président fédéral ya IDPS en Afrique du Sud ezanga été ya on a lobi Denis Kadima aza membre ya IDPS batieli biso ye bakse biso secrétaire exécutif membre peka ya IDPS dans le logique ezali que seigneur na bakotondisa bato ya IDPS na kati ndeko toto balobi ndeko Fayulu mutayela biso ye na élection ça yo décision signée par le président de l'IDPS lui nommé conseiller Félix Tshisekedi a nommé conseiller à membre cabinet na série wana tongo za président IDPS wana za makambo na mo bakadio sha IDPS mesana bakadio shanga na okota wana ngala ba fait so ba moni ke ba fait on a lobby za lokuta ba ya ko contredire bon mutu pa royate parce que ba décision za sur la place publique ata opposé journaliste tango komona tout qui est la mambo talisco élection j'assure vous êtes d'accord na maloba mokonzamboka lobby le calendrier c'est bien volonté politique au même so élection en 2023 zate quand débat ko sa makambo ya ba calendrier c'est bimi c'est là na sili sate volonté politique zate ba ko sala ni a mascarade ko Rodrigue bondi maka pe yo kanga na peso ba fait bazoloba yango ezo salama na biso d'abord seni wana ezali seni ya IDPS eza seni na biso ba congolais te eza seni ya IDPS déjà volonté politique ekufaki à partir wana deuxième chose et si que pour volonté politique ekufi yo tali calendrier yo ki ba contrainte so ba bimisi ba bi ke so bo respecter ngote ba élection c'est madale délai te netini ba respecter so ba bi coronavirus donc Félix Tshisekedi ne ya tamboli na mbujima nyonso na corona eza na ngote ndenga tamboli wana corona eza te pour la élection de babi so coronavirus continue risque que ba élection c'est madale délai eza te deuxième contrainte balobi soki tolingi élection à deux tours c'est que l'élection excelle madame les délais pour tout ça l'élection dans le délai faut élection kaka il y a tour moko pourtant Félix Tshisekedi ne bandeli mandat na promettra ba peuple population que esengeli ba élection ezonga na deux tours wana contrainte or on vole biso déjà to qui vision envoyée à l'époque to koti saka proposition de leur porter révision à constitution et pas yop to senga ki bazongi sa ba élection na deux tours ba su ba ke ko charger sous calendrier électoral batie na kati ya calendrier électoral batie nini batie élection locale babi élection esengeli banda wapi à la base bitumbo tozalaki nango na Kabila élection locale yo banda na élection banda wana nyonso apo bali ya biso ngonga élection ya président de la République c'est madame les délais te bitumbo to bundaka na Kabila Félix Tshisekedi azozongisela biso yango pour que to continue ko bunda na bitumba wana au moins na Congo yo na ko ba inconséquence ya bato ba ko diriger le ba na vision te au moins sur rediriger mboka on est retrouver ba solution na ba problème oyo ko zongisa ba problème ozala kité lelo Félix Tshisekedi s'est démontré que azali élève au non Kabila zoate parce que niveau azo copier Kabila na ko sotende ko mikonjoli non na mona makambo wana te nanu na mona azo copier net na nini ngazo comprendre mais que ça clair côté wana asali déjà au moins autoroute ya nini ya glissement bazo réhabiliter ngote soki nzela wana bazo réhabiliter autoroute ya glissement ici ba bandi ko réhabiliter autoroute ya glissement yo yebite tala makambo yo président ya seni o azali membre IDPS abimise biso calendrier na ba contrainte mais kendenge mo corner inanga salaka o mo nanga salaka na Kabila ndenge pe ndeko Kadima sali na élection za koya
abakisi sous problème en bon mosolo mais gouvernement kasabiso matoyi tongo midi pourquoi akoyebisa biso nini gouvernement akoyebisa biso naza na mbongo kosala baélection tokosala baélection mosolo ezali na kabuya kuta leka na te valobi o mbongo kozala problème te bomwani te ndenge finance mosolo ekomi kokota mingi na mboka budget mati mais lelo seni elobi ke ti lelo na bazwi mosolo te eza mpe possible soki bazwi mosolo noki te glissement esale donc lelo nazoyebiso baréhabilité déjà autoroute oyo ya glissement de peuple afungola miso ndeko Rodrigue naza na image moko na sala na ndeko Martin Fayulu président ya parti na décidé président décidé a outai ko proposer na 2021 a proposé qui dernier calendrier électoral na surtout ko sala ndento ko na élection mais pourquoi pas ba ko pe ko zo mécanisme na ba salela oui ndeko Fayulu ça qui mécanisme ya bien a sala qui on a ba délai na ba date na mabutu nayebisi yo boye eza na eloko moko ba G13 basala nakanisi mwa kala na juillet 2020 ntango basisi baconsultation na bango basalaki oyo babengaki agenda citoyen mpe ezo reprendre badate badélai tine tosala baélection ndeko Fayulu certainement a rejoigné ka position ya G13 parce que ye mpe azalaki consulté na ba G13 donc l'honorable Sesanga na leadership na ye a réussi ça déjà kobimisa agenda citoyen doit exister compromis ou bien consensus sur le processus électoral ezali honorable Sesanga na ba G13 ba trouva yango problème ezali lelo il faut qu'on applique yango bato bani ko appliquer te on a bi volonté politique ko même sur na élection dans les délais ezate parce que Félix Tshisekedi a dit que bilan na ezali mabe soka ke na ba élection bo ba ko nyata elo zap sa ko bimate 2023 ndeko Rodrigue Ramassani so moni élection salamité bino en vol beaucoup kolobani te lelo na koloba te que élection salamité parce que biso détermination na biso zali élection singeli salé dans les délais parce que yo moko choisi ça déjà batonyo to ouais glissement aussi le glissement batonyo to route ba biso bino ke mboka za ya Félix Tshisekedi na kabuya na bandeko na non mboka za ba congolais batongo to route na bango ya glissement so balingi mais to ko supposant to kutani nango nazali politicien na kosola kana na ba supposition te yo yambi porte parole en joint en vol tout nanga soki nga na ko ebiso makambo yali soki te soki to baniki na soki to kotonga mokili ya sika nga na kotonga mokili ya sika te na ebiso o esengele salem ba élection dans les délais ba élection singele sa manda le délai ndeko Denis Kadima na bato IDPS nyoso ba tondisi na seni wana ba kanisa te ba ko zoba peuple congolais na pasi ba ko yibe mosolo na ram ki moyibi ba ko yiba peuple mbong likambote rendez-vous na 2023 esika ba ko ya kozongisa la souveraineté à peuple ndena ko benga peuple na ngai na conscientisation 2023 bo voter bato na loyenge te bo voter bato ba yebi makamwa mboka bo voter bato ba yeba kamamboka bato ba na vision ba na sens à leadership ba za na force ya komema transformation sociale na mboka bo voter bato na sentiment te 2023 surtout ba ndeko na biso le ba na pouvoir IDPS ba la biso ke bazaki préparer à contester et non à diriger bazonga na opposition musana bango makasi zande kuna bazonga na opposition bo pesa pouvoir na bato ba yebi makamwa mboka tozonga mo mukina mo mutali ndeko moko ya bana mboka oyo babengi na kombo ya honorable Denis Sesanga ozali président ya Envol moi babi c'est comme ça zoyo kana susté ni ne sali ki avanda oh honorable Sesanga ali leader monene ali leader à parti monene ko la Envol a bimaki déjà ça qui message de venaye na ngonge sengeli ya kobima pe aloba mais biso entre temps mi konjoli yoko sepela tenengo moninga na plateau na koloba honorable Sesanga koloba makamba koloba ezali ngonga koloba toko ya pena ba micro na bino toko yebisa bino ke honorable Sesanga koloba ali mokonzi monene na Congo bozali na bato yo bakomona mboka 50 ans avant ne honorable Sesanga zabo ya kokanisa Congo ya 50 ans donc ça dit que oh bino bokomona lelo yesi amona kiango la preuve makambo nyonso aloba na ebandeli ya législature lelo bakopesa ye raison tant essayer ba auto réduire train de vie à l'état babengaki opportuniste babengaki populiste lelo bango nyonso bazongi na nzela ke sengel to réduire train de vie à l'état tango a décidé ko so ba emolima na ya pesa ba congolais pour que pesa Congo ambina ça pesa exemple ya makambo sengel to sela ba congolais babengaki esusu nini un opportuniste un populiste mais lelo tango bandeko ba kofi na matadi kibala et démontrer que l'état za na ba ambina c'était l'état na ba ambina c'était
Donc honorable Sesanga aloba makambo ebele. Aloba makambo ebele o lelo ba ko pesa raison parce que ya mona ka Congo avant. Ali visionnaire, ali clairvoyant. Ce qui a dû maloba, il y a on a reçu dans la classe politique au barotalanga. So boko honorable Sesanga koloba. Bon le rôle à l'époque ils étaient dans le Congo belge, le rôle à Pierre Rickmans, ancien gouverneur général du Congo, Guy Malengro, Van Binsen, on va prophétiser déjà des colonisations. Mais à l'époque, on va dire que des colonisations, Pierre Rickmans, il y a colonisation comme il révolue. Finga ka talaka sirwano to décoloniser tant Guy Malengro le bitolo on a paternalisme to kota siko na éducation politique to préparer ba congolais na indépendance ba bibile boza maboma Val Bilsen ton a tracé plan de colonisation ba bisieni ba oh tala bato un négrophile alinga ba noir mingi nso rende ba ala ki ba visionnaire et un mon honorable c'est ça ngalelo c'est parmi les personnalités politiques et moi so bali très controversé et mal compris parce que azana longueur d'avance makasi na génération na yango eza bato abongo nde ba yebi makambo ekolo mutazala ministre directeur ya cabinet député pendant 3 législatures na mboka soka koluba est-ce que sengeli te bato bavana na onye ba yoka mayele ko bimana mutu na parce que expérience azana ngo ata kwa raelenge mais expérience a mosala pas démontrer que ayebi mosala. Donc bato bongo soki ba bandi koloba pamba okomona malobani kozala suna kiliote aza moto abimaka soka omoni honorable Sesanga bimi po aloba akopesa nzela po mboke mona pole mais le roi bande ko na biso pe eza on dirait makambo honorable Sesanga lobaka na bato ba ko diriger lelo le karamaele mingi omoni mwana soki ako ayebi na kolia potopoto yo bandi ko laisser fufu et ko ça peut pas sinestoma pour makambo honorable Sesanga ya moi kilo pour comprendre ngo il faut zana moto mayele. Il faut à la peine expérience. Donc quoi bango pe mo expérience ko tatabana. Mayele pe on dirait y a na moi kokoso. Ne ba comprendre honorable Sesanga ka na passe. Mais biso ba o ya yeto zali ba soldat na ye, ba soldat parti toujours na pembeni to ko pesela na kanisi ngonge sengeli to ko zonga na micro na minuto esa ne ko konzalinga loba. Merci Ndeko Rodrigue Ramazani, mais quand on peut savoir message muké na bande konyo son vol, même ba o bazana diaspora, même ba o bazana ba province de Msonyo sur la République démocratique du Congo, pour savoir moi message muké pour na parti politique de en vol, ni ni obozo kanisa na 2023. Lelo en vol azana mosala ko sala ya redynamisation ya ba structure ya parti, na simana biso kolongwa union sacrée, pe formation ba cadre. Ndenge na ko ebiso bo na ngonga oyo, ezana ba cadre ba outil province. Parti ebengisa ki ba cadre na biso bazana ba province mo ebele ba kotisika ba ye Kinshasa ba kolanda session en formation bazali formé et lobby lisusu samedi dimanche le 6 formation monene ko sala ma clôture ya session ya formation ya Kinshasa et pas yo pito bengisa ki ba au cadre ya ba province pe ba ya to ko clôturer formation donc lobby et ko sala na siège na biso clôture et formation et ça m'a peu ba ko remettre ba brevet pour biso parti en vol to ali non parti à Mayele to na masse mais Mayele pe masse na biso to tchaka mo Mayele na kati mingi parce que makambo ya mboka makambo politique ya no makambo Mayele makambo makanisi yami balé na ko yebisa siko peuple congolais bo mboka ko tambola mabe parce que bato ba ko diriger biso ba la vision te mboka ko ta pilotage automatique kala mboka si eza na kati ya mode avion. Et sengeli na bino ndebo déterminer à venir na bino parce que ba ko diriger biso lelo ba démontrer biso ba limite ba démontrer biso ki ba na likanisi ata moko ya malonga pour na peuple te alors le kola mécanisme ko longola bato na bokonzi za moko et ali maponami et sengeli na ba élection ko ya na 2023 bo benga na bato nyonso ba ko diriger lelo pour que bo pesa Congo na maboko ya bato bakoyela bino programme ya malonga bato bako démontrer bino ki baza na vision claire na cadre ya conduite ya politique publique donc biso nyonso vizolongo vision kanga oya ko meka ko sala erreur a glisser to buko to route wana ya glissement parce que si babandi ko tonga yango biso to boy to bisi ndeko deni kadima 2023 yene Félix Tshisekedi lokwa ba membre à parti moko ba salela biso kaka ba élection. Merci Nabino Nyonso Bolandi, émission Nabino Bolingara Mingi, ba réalité à Kinshasa, vous attend beaucoup de messages, na numéro Ozani na Seona, numéro WhatsApp ezali wana ya Orange, plus 243 89 55 73 299, plus 243 89 55 73 299 wana bokozwa
ngai bongo mon lokeli bino bandeko o bozali komona tozali koyamba awa neti lelo toyambi ndeko Rodrigue ya parti politique en vol soki bobengi boza ba message boza na besoin na ye lisusu boza na mituna oyo toluka ye so totuna ye bobenga bokoma tokozwa bino ndeko Rodrigue moi message à suka ou bien mbote na bato bazali kotala yo ou bien numéro so retransmettre na bato mususu balingi bazwa temps baya pe na kati ya parti politique na bino en vol te soki boza na besoin numéro na ngai bato baza na besoin nango base manifester pa ndeko Mikonjoli mais ndeko Mikonjoli ayebi ndenge nini akosala pour que bandeko bozwa numéro na ngai mais message mbote ezali kaka na bana bandalungwa bipai bozali mbote na bino tolonga tobunde tumbo ya stade municipal ya bandalungwa tokolonga yango suka to continue kotia pression pour na yo kiki ba député bakomi koninga na mwa moke ya suka mbote na ngai na bakinwa na bana funa mbote na ngai na bana ya Congo nyonso bisika bozali motema na ngai en vol bisika boali ba camarade to ikampiko po Congo ya motote. Merci Nabino Nyonso wana bomoni bongo azali moko na kati ya parti politique en vol ezali bongo ndeko Rodrigue Ramazani ngai Nabino boyebi émission Nabino bozwa temps mingi na Canal Kin Télévision bo s'abonner ebele na chaîne Nabino Canal Kin Télévision. Merci na les jeunes maître élégant maître Panchito Njoli depuis Paris motema ya maman Ali ya maman Abiso tolingara mingi. Merci na les King Ginjoli, motema maman Espérance Njoli, Louvoiseau. Merci na bino nyonso o tout vous allez kolanda émission. Oh, merci na honorable Jean-Marie Lukulasi et Adema Don King d'Afrique. Ngai na bino to kabwani pona lelo to kokuta na susu na émission oyo ezali koya. Merci na Patine Tsumbu oyo asimi bongo réalisation pe montage ya émission oyo bozali kolanda mingi variété ya Kinshasa. Merci na chef direct na ngai Gimputu. Merci na ndeko Zulu oyo bazali kobenga les grands coach ne pezo coacher pour mon ami Konjoli asela bino musala kitoko boy ngai na bino to monani mokolo ya lobby bye.